Moukolela mon abino balanga émission Le Peuple Parle les émission abino bana Congo bien que mboka oba respecta la population na bangote akamboka ya kokufa chaîne la télévision oba respecta ba téléspectateurs na bangote aka chaîne la télévision ya yiki émission Le Peuple Parle bande konanga yiki keza makasi bande konanga nazoko ebisa bino coalition alliance est-ce que ezali et salama rapona intérêt à population to pona intérêt ya ba politicien de débat ya mokola lelo to fongola yango affaire mwana Congo Caméré to beta yango to beta pe coronavirus est-ce que coronavirus eza na kati ya Congo to eza na kati ya Congo te baka ko mata malembe par rapport ya baka mususu ya bamboka mususu on ne peut pas nous arrêter de réfléchir tant que tozomona marambango na basine nango zo l'action dirait que non na kati nango eza copie ya mbongo bandeko nanga wana eza ko engagé besenga John Kabamba sija mokola lelo et ozala basé sur yango soko tali bamboka lokwa ba Italie ozoka ba somme ba nombre ya bato o ba ko kufa ezo sala même na mato yego sala yiki so tali bamboka lokwa ba Chine so tali lokwa bamboka lokwa ba France bandeko nanga bilomo bozoka non so ba ke confinement eza la raison parce que malade ezali ezo contaminer bato baza ko kufa mais la kati ya mboka na biso moko soko meki ko sala analyse wana omona que non même na ba konze ba na lanterne pour na kosunga population même façon la bango sa musala ezala mo ba yiki mo ebele. Voilà pourquoi débat mokola lelo tokobeta lisolo ya o etali coronavirus parce que plus de 39 cas balobi lisusu 39 personnes plus de 39 personnes bakufi ba bloko mo ebele tokomeka mo ko développer ngo parce que congolais aka mystique soko tso vandisi na ndako eke amoni ke no ko vandisi vandisi na ndako eza pour intérêt na bino eza pour intérêt na yete boye bango ke bo créer lisusu makambo mususu na motema ya ba congolais na kati ya plateau na biso tozala mona Congo Blanchard oyo azala biso na kati ya plateau mbote mona Congo Blanchard mbote ndeko John mbote pe na bandeko balandi oyo bakolanda biso na mokolo ya pasika lelo. Très bien. Je pense que notre va accélérer mbala moko to kotamba moko na yiki lisolo ezali basé sur alliance. Est-ce que pour développement et ça la katia mboka il fallait passer par les alliances? Est-ce que pour les populations se retrouver en sécurité si est-ce qu'il faut passer toujours par les accords malobonga mona? Merci ndeko John. Motuna na yo na banza ete ezali motuna moko o ezali kosenga e ya no moko pédagogique. Très bien. Moni na politique ndenge tolobaka politique ezali bongo bokambi ya ekolo. Mais pona bokomi na bokambi ya ekolo na mode oyo biso topona ya kotambwisa mboka na mobeko likondi na biso oyo ezali ya démocratie. Esengeli koyaka liboso ya peuple pamba te na démocratie peuple nde azalaka mokonzi ndenge balobaka na lopoto souverain. Donc ye moto azali détenteur ya pouvoir peuple moto azalaka kolo pouvoir pe maponami ezalaka occasion to pe moment rendez-vous oyo peuple azwaka na ba candidat. Très bien. Pour être peuple ayba na kopona candidat oyo asengeli kokoma lobby mokambi sur base ya makanisi oyo ya koya nango epai ya peuple peuple amoni ete makanisi oyo yango nde ezali makanisi oyo ekoki komema développement na ekolo makanisi oyo ekoki komema mbongwana na lolenge na ngai ya kobika pe peuple apesi yo bokambi nzoka nde na kati na ba élection tango bandeko tokendaka ba élection esalaka ete na système oyo biso tozali na yango awa omoni ezali système moko oyo esangaka ete pona moto azwa majorité na niveau ya parlement esengeli asala alliance na mangomba mosusu pamba te balobi pona ozala na majorité parlementaire esengeli ozala na majorité absolue nzoka nde majorité absolue pona assemblée to parlement ya biso esengeli kozala na la moitié plus 1 nzoka nde soki totali ba parti lokola PPRD depuis 2006 qui non a élection en 2018 awa malgré ba tricherie atikala jamais qu'aux majorité absolue c'est-à-dire 250 députés plus moi connais 251 atikala jamais qu'aux yango basuka kanisina 2006
2006 bazwaka 100 et quelques députés, na 2011 bazwaki 64 je crois pour bango bazwaki mo ebele pe mbala oyo bazwaki lisusu moke mais na G ya ba alliance ndesala qui était FCC à sangisi ba parti ebele alliance ils ont profité la parti politique ils ont profité la population. Merci ndeko John on ezala qui étape ya liboso pour la kisabato ndenge nini tokomaka na ba alliance mais maintenant motuna na yo ezali motuya est-ce que ba alliance yango et ça la maka sur fond idéologique. Est-ce que ça la maka pour intérêt à peuple ou bien et ça la maka pour être na moni ndeko John moto akoleka pe lokola to sola kana ndeko John bien na poussa na pembe na pas mbate soki ya leki akopesa ngai mo poste pour na kota ngape na tondisa mo libenga. Voilà intérêt à question na nzoka nde pour na ko yanola lelo au peuple congolais a so constater solo était ba alliance etikala jamais ko salema sur fond idéologique na mboka na biso. Ba parti politique mingi ceux qui otali d'abord ceux qui otuni pour la plupart idéologie na bango mususu akoyi so tozali ba socialiste mais ceux qui otali un socialiste akei ko sangana na un libéral pe oebite le lenge o bazo mema ozomona un socialiste politique o ya mettre en place ezali politique moko ya socialité na kene na mosika te na pesa ndakisa lelo oyo IDPS sur le plan de fait bango moto bazali kokamba ezali un parti socialiste PPRD pour na kotanga FCC mobimbate na du PPRD bazali ba socialiste to du INC ezali ba socialiste mais tala le long de ko John makambo oyo pandémie crise oyo ya pandémie ya coronavirus et ko bimisa bo soto na biso na polele est-ce que le lenge na bango bazali ko gérer crise oyo ya coronavirus ezola ki se solo ete bazali ba socialiste to ezola ki se ete bazali ba to mosusu o baza contraire ba socialiste et ya no ezali ete ezola ki se solo ete bazali ba socialiste te parce que ceux qui bazala ki ba socialiste malgré ba mesure o biso tout ozali ko tosa il y a ba mesure barrière ba mesure ya confinement ba mesure ndenge organisation mondiale de la santé apesi wana et singela ki to mona politique sociale na bango pour na peuple ezali nini to moni kuna na États-Unis par exemple Donald Trump a bandi déjà couper ça ba population misolo pour être beaucoup ça la terre beaucoup fana ndako zo pesa misolo na France ndeko Macron azo pesa na Gabon awa et pas ya ndeko Ali Bongo azo pesa misolo to yoki même na ba Congo Brazzaville mais biso a tout ça na ba socialiste zo kande socialiste linko lo bani socialiste zali bato ba chaka intérêt à peuple liboso na kati na bokambi na bango mais le lenge ya bato oyo IDPS UNC PPRD balobi bazali ba socialiste le lenge bazo mema biso kaka na ke na mosika te na zuka ke exemple oyo ya coronavirus et la kisi solo ete bandeko na ngai bandeko wana bazali na logique bazotambola na idéologie ya ba socialiste te omoni bato balobaka soki tozoloba makambo ebimi lokwa tofingi moto te awa ezali bo solo o tozali koloba po esunga biso na ngai na ndeko John na ndeko maître Carlos biso banso ndenge tozali atoyeba solo ete tozonga na nzela totambola na rai bato ba confondaka makambo te lelo yo bandeko wana esengeli bazonga na idéologie na bango bazonga na statut batala lo lenge bazokamba est-ce que baza ko privilégier intérêt à peuple est-ce que peuple azali ko mi retrouver na lo lenge ya bokambi na bango est-ce que lelo yo penza soki to kei na union ya ba socialiste moto na moto apesa ba preuve ya lo lenge ya bokambi na epo na kotala soki azali ko privilégier ba intérêt à peuple liboso na banza ete ba parti o ezali kokamba na Congo o ba mibengaka ba socialiste ba koki kozo bango nyonso tout libungu tout. Voilà, merci beaucoup. Je crois que tozali na président ya société civile ville province à Kinshasa maître Carlos Pupili mbote na maître. Mbote John. Bonne santé. Tozala no bien. Tozala ki la moi fièvre mais to monikeza fièvre normal. To meli batizal. To biki. Toza bien. Bomeli basinda, bomeli basinda. Balobi babi botongoli na ba Congo bololo. Non, wana ezali ba faux Congo bololo. John, to négliger médecine à bisoté. Très bien. Soki otali progression ya corona na bamboka mosusu. Soki bandi na 1 et qui na 10, 10 qui na 100, 100. Donc chaque moto a contaminé 5 personnes et qui na 500, 500 soki moko a contaminé et qui na ba 2500. Mais biso awa okomona bakangi ndeko na ngai na coronavirus ba mettre hôtel mobimba na quarantaine bato bazokotisela bango ba Congo bololo wana o batizane mais okositoka 14 jours test négatif eza médecine traditionnelle des eaux aider biso pour équipe ya riposte oyo ezoboma biso na ba mesure oyo ya copier coller
il fallait basala oyo bongo la bango esala c'est que tout le monde est malade déjà nango mais babilo toujours mais la basinda pour lire ba aïe et puis utiliser ba vix mélange ya maya moto na vix ils ont non je dis aussi très bien je ne confirme pas je dis ils ont aidé quand même hein nalanda ki ministre honoraire alobaki biso tozaba moyen te ndenge ndeko Richard alobi mais c'est ce qui nous aide parce que les loyo yo yebi hôpital ba hôpital tozo kaka ke hôpital tel ndezo prendre bato en charge mais OK de kuna bato bazolela ti conseil spécial à chef de l'état azolela qui azokoma kuna bato ba médecin bazoki mayen donc j'ai dit ceci malade des ali to observer ba mesure oyo et uti poto lo bateye ke e uti na ba docteur yawa bazui oyo tozola na canal 7 na kili na France 24 nde yawa tolanda ba mesure wana e uti poto. Mais pourquoi kasi la ba France 24 wana tant bazo ko sa ba statistique ba pays ça RDC ça za la rakate mais c'est ça bon mais la statistique tozati mais tolanda ba mesure c'est-à-dire par là c'est que nzamba zo sa ba miracle c'est-à-dire non ba miracle té vous savez que biso to kutani na grippe ba makasi en décembre janvier grippe bomaki c'est tout simplement parce que coronavirus oyo eza lokola eza na charisme lokola Vital Kamerhe on comprend et belé bakanga bango na makala mais on ne parle pas d'eux. Tu sais la malaria dans notre pays tu combien? Il y a Yebi, il publie des tribunes na vieux na bisonane, premier ministre honoraire. C'est dans environ 500 morts, je crois, dans la ville de Kinshasa. Par jour. À Kinshasa, malaria bomaka pas moins de 150 personnes par jour. Malaria na typhoïde. Ils ont causé la nuit. Donc, tout le monde a malaria. Ils ont bomaka. Ils ont causé la nuit. Salité. Na mauvaise gouvernance na oyo ba médecin ba kosa biso tu sais que ba médecins congolais ce sont des gens que j'aime beaucoup mais il faut encourager bango na recherche ce ne sont pas des hauts cadres techniques tala ba salité oyo biso to luba ba tuo kaka ya OMS oyo OMS na Congo azo sala musana ni MONUSCO na est no kunda no job no corona no job regarde biso to luba to sala ni to assainir ville mais OMS n'a pas médecin n'a ministère de la santé bandima parce qu'il y avait des financements na moustiquaire imprégné balobi moustiquaire imprégné ndeko défendre biso et ko protéger biso na malaria ngai na yebisa bango na batelier na yebite soki mettre Blanchard azalaka po pesi bino moustiquaire imprégné wana il faut to kota na mbeto mais donc bolingi ke mbunge banda ko swa biso de 18h jusqu'à 22h. Bala mususu na bandali na ba commune ya kauka balala kati 23h. Donc ngunge sui biso ti après de côté na moustiquaire imprégné. Ça c'est première chose. Deuxième chose, na ke kotala na moustiquaire imprégné kaka wana. Oyo ba ministre na biso ya santé bandima kana ba médecin na biso. Balobi moustiquaire imprégné c'est différent na moustiquaire ordinaire. Ezaka na désinfectant, hein, moustiquaire imprégné. Mon cher, j'ai changé plus de 127 moustiquaires imprégnés. Ça fait cette vérification. Kende tanda yango. Mona bangungeye koti. Mundi moko te kufa kala moustiquaire imprégné. Mais balobi o moustiquaire imprégné ko ça. Donc babino mususu biso toza ba chercheur parce que la recherche veut dire la destruction de savoir commun. To banda pe ko tiatembe. To bateke espère. Vital Kamerhe espère en économie donc. Mais pourquoi bakangie donc tout j'espère en médecine toko tale la op so peut makambo za bien te toko dénoncer donc Congo batu ba okufa na passe par jour il est qui 3000 personnes soit solution na ngote ya coronavirus ba du mais budget o ba tie en place wana ils ont reflété tes images ya ba budget ba mboka musu bazo tia voilà pourquoi au moni te nzamba confondre mboka kaka oyo biso ba virologue yango depuis 40 ans oza professeur okobimisa ta ba mususu ba professeur était oza professeur stérile. Comment oza épidémiologue, un virologue, mais depuis 30 ans professeur, obimisa ba mususu te. Donc olingaka ozala yo boko. Donc tu as vu na Uganda kaka oyo.
96 mutu akufi atate bakaboli biloko si ba pays pauvre to finga ka ba pays pauvre na ba Rwanda o ba okabola ba pays pauvre batu ba okufa kuna te bana ba expert ba pe na laboratoire ya INRBT oyo laboratoire ya INRB oyo za okela poto eza partout ezate papa okei na nani na mboka lokola Suède bazoki na principe nini test traitement Suède, Islande, Norvège. Test quarantaine. Et puis on proclame c'est ba koufi, ba biki ba kolobate. Donc c'est pour dire quoi? Il y a des pays où bazaki na pas problème politique. Merci beaucoup. Né bazo au moins par exemple France Macron a peine Mikolo. Azaki chaque jour manifestation à gilet jaune. Belgique, Italie, même Chine, na Hong Kong, bazalaki boy. Donc, ma politicien peut profiter pour ma paiement. Hein? Les gens cherchent. Mais malade, ils allaient. Très bien. Il faut tout me battre là. Voilà. La contamination. Très bien. Rapidement, question à tout le monde, mettre Blanchard dans une sonango. Est-ce que l'alliance, l'accord, et ça, là, ma rapport d'intérêt à la population, tout ça, ma rapport d'intérêt, il y a personnel, il y a pas. Rapidement. Alors, on a solo. Normalement, on présente quoi? Les accords, on dit les accords politiques. Mais que veut dire politique? Politique elingi koloba ko salela batu mususu après ko misalela yo moko. Donc au Congo c'est d'abord les accords entre les partis politiques. Est-ce que vous avez un parti politique? Vous avez un parti politique? Le Congo vous avez un parti politique ni exact. Tozande na ba ekiri fan club. Ndekoranga. Yebisa d'abord ba jeune association Profachi na IDP c'est différent nani. Association Joseph Kabila c'est différent nani. Les amis de Mouzit, on a pas le bazar différent. Il n'y a pas la différence. Donc, quand on dit oh, INC a sali coalition na UDPS, c'est des individus. Tu avais vu quel congrès ou bien réunion nini ou caméra sala ou procès verbal les alliés ou les cadres fédéraux se prononcer pour la coalition. Réunion nini PV nini za ya réunion ya UDPS oyo batu baye bakutani qui sont pour que tous ala alliés na caméra na INC exacté c'est des individus et ces individus là est-ce qu'ils sont-ils des politiciens? Parce que qui est politicien za mutu oyo aza lokola basango ya kala papa mesela bena biso basango ya kala oyo mutu alobi na tiki vie ya kimokili na kobala te na kobota te na kosomba ndako te na ndimi na poni kosalela bato. C'est une vocation. C'est pourquoi na lobaka na bamboka mususu pour être député il faut soit 30 à 40 ans. Très bien. Et lingi koloba nini? Merci. Obandi na boro si classe na yo obandi ko sala mosala. Très bien. Après ko investir famille no eza déjà épargné. OK sur ko sala politique. Mais en do mwani mutu azana bo so la politique afanda kepe na bango aye kaka soki aza journaliste ndenge ba journaliste bokomi ko benga na benga aye lobi afingi ba élire député abandi so ko luka mwasi akubana abandi ko luka sikoyo akende auto école po ayeba ko kumba mutuka akomi ko luka sikoyo passeport po akende poto. Donc des gens viennent en politique pour leurs intérêts personnels. Et là, on n'est pas... Voilà, merci beaucoup. Je crois que même Binopé, société civile, besoin de distraire la population, Binopé, beaucoup de politique, au côté de Nini, or Bino, il fallait boutique à l'année, église au milieu du village, des gars, église, n'a pas église, peu côté politique. Voilà. Dans un petit cabinet, on a un élément où il y a moi, on a un chat, tout ça, d'ailleurs, il y a un esprit, il y a un élément, les esprits mini, tout la débat, toujours tout développé sur le Katiamboka. Image Brigitte. La guerre asymétrique qui oppose l'humanité face à la pandémie du Covid-19 nécessite l'implication de tout le monde. Voilà qui justifie cette descente dans la municipalité de Makala de Maître Blanchard Mongomba pour sensibiliser ses concitoyens sur les mesures de prévention contre le coronavirus et aussi poser un geste de bienveillance en distribuant quelques denrées alimentaires, savons, désinfectants et bien d'autres articles d'hygiène à la population de ces coins de la ville de Kinshasa.
toye na boto signon sokola kisake biso toza ba légaliste toza ba républicain to pesi bango information que tozo kota na commune ya Makala pona ko sensibiliser population na biso parce que tozo mona ndenge l'état azokoka ko sala communication sensibilisation te ya makambo ya coronavirus oyo biso mo population to lobaki tozo makambo na maboko pona to sensibiliser population mais malheureusement ba empêcher biso mais lokola demande ezalaki makasi omoni toye kino to komi awa na wenze objectif à liboso ndenge na lobby ezalaki pona to sensibiliser bandeko na biso par rapport ya ba mesure ya prévention contre coronavirus ya mibale ezalaki kosala mwa geste na biso ya moke ya charité kolakisa que l'état moto na mboka asengeli kozwa en charge population na ba situation oyo ya urgence boye tango lobby population abimate afanda na ndaku l'état esengeli au supporter ba charge sociale ya population. Ces cadres de nouvel élan d'Adolphe Mouzito et communicateur de la Mouka, Blanchard Mongomba, a par ses gestes ému la population qui ne s'est pas empêchée de lui exprimer sa reconnaissance. Maître Blanchard Mongomba, communicateur de la Mouka, s'indigne du comportement du bourgmestre de la commune de Makala ainsi que du commandant de la police nationale congolaise qui ne l'ont pas aménagé pour lui permettre de voler au secours de cette population mal informée face à cette pandémie qui décime la population. Voilà, moi na Congo, je crois que yo moko landi élément na yo, mais ça biso salé en esprit parce que ce qui et puis mbongo tu vois puis omega pe expliquer biso parce que bolingo yango manifester aussi mal appelé beaucoup na petit peuple ou ba tu bien un petit peuple que ba souverain bolingo ne tu vois puis bonega pe expliquer biso est-ce que coronavirus a moezali. Parce que ce qui te lobby, sur le plan de propriété, tout l'équipe japonais na propriété, sur le plan de propriété, tout l'équipe français, sur le plan de propriété, tout l'équipe italien, parce que nenge bo meme la biso na nenge biso to linga osimba bilongi, na nenge to linga générosité à royamba na osimba na je ne crois même pas que méthode wana mbele to sili na tamokeo malobonga mona rapidement. Merci Ndeko John. Ya liboso na kobanda ko talisa pe ko confirmer na bandeko solo ete pandémie wana ya coronavirus ezali réalité. To moni yango na bikolo ya bapaya ndenge silisi bato yo lobi yango kutu malamu bandeko wana soki toke en terme ya propriété baleki biso na kozala propre. En terme ya matériel baleki biso na ba infrastructure na ba hôpitaux pe bongo na bongo mais tala ba nombre ya bato ndenge bazali kokufa ko nzoka nde biso awa omoni na Makala esika to utu omoni salité omoni ya mai wa liboso ya bourgmestre wa apekisaki biso to sala musala atindi capitaine wa sala ke pa na ye wana policier ba tshela ye a empêcher biso parce que le but ozali bato ya lamuka to ebite soki bourgmestre wana objectif na ezali akotisa corona pa ya bana Makala bakufa motema ne sepela tope mission na ezali nini tala liboso na ye eza à 100 mètres ya bureau na ye salité wana ozomona donc eza pona koloba solo ete ndeko John corona wana eza réalité mais eloko ya makasi ezali koyeba ko respecter ba mesures barrières na banza ete bapesa ki bango misolo pa ya ngobila na ye ngobila esengeli basala biso parce que lelo to komi kolandela bato nyonso tout makambo ngobila esengeli ebisa biso misolo apesa ki bato wana to moni sanctionnaki oui bourgmestre ba commune musu ya Makala atikaki asala ka musala nini a sanctionné ba bourgmestre ba commune mususu ayebisa biso oya Makala atikaki po andeko na ye po apesa ki retro commission to po azali kosala musala malamu nzoka nde liboso na ye bourgmestre wana salité bomoni libuluma etelema wana toyebite bana Makala bazata na projet osomba vélo te ndeko John po soko osombi vélo okokoka oleka esika wana te libulu amai monene kota wana peut-être voilà tali esika wana na boato na nkai okoluka malamu mais vélo okokoka kole mutu kakutu kolota ngo ata na ndoto te très bien donc eza pona kotalisa solo ete biso tokendeki kuna ko sensibiliser population très bien pe na mwa mike parce que naoki maître Carlos atunaki misolo tujui wapi pour bozali ba chômeur mais toujours moi un chômeur a la capacité ya kosala badon il y a plus ou moins $2000 na ndengo sali wana po
tambola presque ba quartier tout na kati ya makala mais ka ko expliquer biso boza ba sorti ya ba opposant aux en opposition mais guide na yo azane na majorité o a fournir yo ba mo ba enveloppe to vivant makambo awa parce que ngala azana expérience na makambo na mona kongo ba lobonga mina tende ko John heureusement que le gouverneur de la société civile maître Carlos Mupili Azalia a pas été ngai na source na ngezali na société civile yambo ete na mikoti sa mobimba na politique na utinde na société civile nzoka nde na société civile ezali bénévolat au to salaka mais tozali ko résister ndenge parce que naza na profession na ngai en dehors ya apostolat en dehors ya mosala o to eko sala pona ko sunga population donc moi mon cœur moni wana ezali misolo ya l'état te ezali misolo uti epa ya moto songolo te ezali kaka mo honoraire oyo ba mama wana soki policier ya bengani ya botole biloko na pandita on to que samba to bundi mama na mo mbongo te kaka makala afuti yo mwa transport obombi pe mo ndambolo bia na kendo sunga ba mama pona ba mi batela na maladie ya coronavirus oyeli bango mwa désinfectant oyeli bango mwa mbuma ya loso pona ko lakisa ete ndenge na lobaki awa normalement côté social wana esengela kinde l'état moto azongo en charge très bien nzoka lokola l'état na biso eza irresponsable l'état na biso ezali démissionnaire ba yebi ko occuper social ya population te ba abandonner bango tal exemple mon kende ko jona sur sawana rapidement balobi awa ete to ko futa maite to ko futa pe l'utilité te pendant 2 mois mais est-ce que moni déjà mokanda ya régie des zones ngé ezali ko tambola bande ko ya régie des zones ba komi mokanda balobi ete mai ndenge ezalaka na mwa bisiko ba na ngolu mai bimake pa na bango mikonyoso e ko bando bimana de l'estage pamba te bango ba ali na misolo ko somba ba kisi te elinyo ba ete l'état apesi bango pe eloko te tal escroquerie olobi to futaka mai te o lokanisa o futi régie des ombongo wana opesi bango pe eloko te tandis que bato basalaka na régie des o salaire ba futaka bango utaka na mbongo ya facture wana omoni ete tozali penda na ekolo moko ya bato oyo bazali koyeba te epai nini oyo bazali komema biso. Merci beaucoup. Homme politique atieka homme politique awa tozalaki na bato pe banda koloba lokola yo il nous faut du car pouvoir boya changer langage est changé sur tout le plan azangi même na maloba koloba alors voilà toujours la bomba ba image parce que ndeko la bombe la bato pe ba image comment osala yiki voilà ndeko John bomba ba image oyo lokola biso to botama epa ba boti na biso ba ali ba fonctionnaire bato apasi bongo mozu ya pasi ayebaka pasi ya baninga ba omoni bazo sundola bato wana soki otali babanda politique wapi na pouvoir très bien abanda politique conseiller à président abanda biso tozali ko banda politique na société civile ndenge na lobby toyebi pasi ya population pe tozali ko koba lelo ndeko John toki oloba te que tozali ba incompétent pour tozala ngula zomi na opposition bolobaka kaka boye garder ba image apokomi ministre abona komo chao komo la kanga liwa abazo la kanga pe liwa. Merci beaucoup maître Carlos Mupili maluba ungabu na yo lelo tozo ko assister na coronavirus et bosanisi batu ke non soldat il faut ba futa coronavirus et bosanisi batu ke non normalement kinbo peto ezalaki lancé qui ne tikali bosoto coronavirus et bon senti biso ba mbele lelo to kotisiko na dossier ya Vital Kamerhe oyope et so bon senti biso ba mbele to koloba ke non population depuis campagne promesse na pouvoir promesse c'est que population d'Amarana eka ka promesse to kolobani malobonga muna omona ko de ko za passer oyebinde na za la plateau no na zui des messages moko yuti na bazuele bakangi président ya société civile ya territoire ya Poko na Buta. Je crois que bakonzi bozolanda bakangi ye na ba service pona nini il a organisé une manifestation contre ba peuple oyo ba étranger ba mbororo mais ndeko parce que azodo bakake no bambororo bazoboma biso na bangombe na bango bazo ravager bilanga na biso lokola ya za molobeli ya peuple société civile défenseur des droits humains yewana azana boloko okei la manyema donc ba privilégier bambororo ba étranger hein bakangi mutu azo défendre ba congolais ça reste à vérifier et puis moi na Congo ça je vous parle ça vient de la base. Deuxième information na Manyema lelo ndenge zotambola autorité provinciale ya kuna azotambusa Manyema on dirait Manyema eza na sécession. Président de la République ya lobaki
mission il faut faire respecter droit de l'homme. Même sous RCD, gouverneur à RCD, atika jamais qu'on suspendre ma activité à société civile. C'est cas un gouverneur a dû arrêter, wana ko ba peke a dû arrêter à lobby société civile mon côté et ko sala ka lisusu na mboka na ngai te. Donc pendant tout le bawa so coroner koti na manyema batu ba kosila. Pas si c'est koti kuna na manyema à part tout moi investissement yo matata sala. Donc tu vas à bureau kwana et nous soit des années ils ont matela kaka soit ekweli papa Fachi soit ekweli Kabila Joseph parce que Kabila zaki na un collaborateur ou amemela qui kombo ya gouverneur moko boy parce que tout le bagapé parfois to finga pe ba kozi mususu est-ce que batilo ko la ba président ya biso ba Kabila ayeba ka ba ministre même liste ya ba nouveau mandataire Kabila yebi bango ce sont toujours des collaborateurs là bango même chose na Fachi mais négligence la Fachi est-ce que au mona ki ndeko ya Fachi na présidence au moni beau-frère Fachi na présidence mais c'est toujours leurs collaborateurs de bazotinda bato les lois IDP se sont pas à rapport à nous parce que les collaborateurs bazawana bazotinda beau-frère na bango bamatangu na bango mais bato ba militaire qui bazotinda bango bazosongola bango yo somo ba petit na bango ba français ba bande ko yawa bazoluka ba wewa ba ko memela bango ba obundela Fachi tango yo sala campagne au mona bango baza wapi mais c'est des autres qui bazoli auto les il y a kasi ya président non papa le président fondateur n'est pas un magicien. Je dis quoi, ce sont des collaborateurs de balinga kaba autorité morale na bango te je peux le dire parce que ceux qui font apesio confiance il faut yo zone c'est confiance. Vous savez tout ce qu'on apportait au chef au village était sacré. Nyamao ya kitoko il faut qu'on même la chef fille oyo ya mwasi oyo ya kitoko ya malamu oyo nano basakani na ete nde babande ko même la principe wa bana soki osana bilanga na yo o nani likemba oyo ya munene okomemela ngo chef bamemelaka chef eloko ya busoto te eloko ya kopola te ya eloko ya kopola te mais comment toi tu es collaborateur par exemple à Joseph Kabila mais ozomomele batu moko oyo bamibi baimoro baincompétent parce que yende mutu sako tie wana mandataire public soko tie wana ministre soko tie gouverneur yea ko banda ko pesa yo $500,000 par mois ou bien ko tongela onda akosili sera yo chantier ça c'est du mal, c'est du mal. Yo Fachi a pris sur responsabilité lokela nga batu IDP sezana batu o batanga na mboka monde entier ok na Chine ok na Australie ok na Amérique okuta bango si que Fachi a besoin ya ba médecin ya solo tu peux avoir même une liste 150,000 médecins kaka IDP c'est ya solo mais yo lobité de na kozwa ba oyo soki na tie wana akobanda koyelanga élection ba sénateur na tindi oyo bopo na sénateur pour ceux qui a commis sénateur il m'a donné l'argent donc ces choses c'est comme ça parce qu'on Fachi a yebi mitema na bango te. C'est ça le problème. Voilà le problème non alliance, na ba coalition. Et aussi maté parce que ceux qui chefs ont la vision, ba collaborateurs ne baza mabé. Mais il faut maintenant qu'il y ait des chefs comme Bamouze Laura Désiré Kabila qui avait compris que Léopold a échoué pour accompagner sa confiance dans ba collaborateurs. Quand on a roi Baudouin, ayaka yemoko tangwa tamboli na ba Bukavu, ayeko mona batu baolala na mangombe ensemble kanda wana na 54 netinda ya lobaki no jina kopesa indépendance Mobutu aye abandi koyoka ba rapport na ndako Mobutu le 24 avril alela tangu aye kozuwa kutanga barani ba memorandum wana babandisa ngo sali consultation populaire 70% balobi Mobutu tikala mais changer de entourage na depuis 1990 bayebisa Mobutu changer entourage na yo. Même chose. Joseph Kabila 18 ans sur le pouvoir, Batubazo changer entourage now, mais il n'a pas changé. Fachi peut aller au pouvoir, changer entourage now, mais Azoyo Kate. Mais c'est là non. Par là tu peux que non changer entourage Bazoyo Kate,
c'est parce que bazo même là ba résultat bien parce que ce montant même résultat bien té au côté yo ka déjà Kabila à l'époque akani ministre moko parce qu'il a détourné moko l'état akangi na boloko bakanga ki ministre ya développement rural oyo porte-parole lo ya FDC bati a parlé bakanga ka aimé tango élection bande ko ba bi poto voter on a fils il faut libérer très bien libérer très bien. Merci beaucoup. Je crois que non. Avant de compte à faire à Vital Kamere, Poto Megarotala, est-ce que ça état des droits et côté? Est-ce que justice a banni au Salamoussala naye? Tous allez à faire politique. Avant de compte à Nango, Nazo Yamano Bino Population. Bonjour, journaliste Batu Oyo, Baouti, Brazzaville, Tomoni, Bango, Nabilili, Bamalade, Bakufi, Babiki, Nenge Nini, Bazo, Lakisa, Biso, Bangote, Yango wana population, Ezali, na doute, ya maladie, Oyo, Babengi coronavirus, wana population. Je crois que Bandekolanga, Bopé Sanga retour, Toyoka Sikoyo, population, Mona Congo, Pesanga retour, ya population, Potoyoka Bango. Voilà, allons de Kobengi Soat Komodan, voilà. S'il vous plaît. Voilà, toujours continuer. La Mouka Bakomi na jalousie pour état de droit et bandit. Mozito Tokolandela Ye Botika Fachi Fayulu Alobaki Félix Aza président. Voilà, toujours continuer. Allons de Koben Biso à Komodan. Après Moussani nous doit prendre ma corona des jours avec ça du aussi qui ne peut pas na mungo bingana ipo lungu ya situation avant nanda comme na daito ngwana. Très bien. Toujours continuer si quoi la population mutazo loba lobby par rapport ya gouverneur qui c'est sous mbongo ba pesaki beaucoup mais c'est plutôt ya qui c'est sous wani za ba iki qui beaucoup tinga alors de koben biso at komona maître Dodo Kabakele na bengi yo na ndiye na kola na bima direct problème dans la ligne de Covid kambi ya région ya mai il faut avoir avenue de Koleng de côté kwa ndeko ça le côté le Koleng c'est pas plus de 3 semaines mai bima kati et comme facture avec tout ça mai ofele wana elle que c'est pour bénéficier en gros de région ko to mai bima kati na ikoto bande ko za ko tuni ya mazu tout kamba mai et en plus les kamba zolo va les tout pour na makambi ya o ya caméra et tout que je suis en train de faire il y a des choses qui sont tout le temps en boca pas avec boca c'est pas boca ça va en boca tout ça va aller pas de justice pour connaître ça ça nous ça va pas quitter merci ma va nous en direct. Merci beaucoup Ndekolangai Batupé ou Basalaike pour justice salandela va faire en weza kaka ba émission tout ça là donc na ba émission on a peut tout continuer car ça ba évaluation parce que les affaires privées qui oui Italie ma misolo na biso ya bana Congo toujours continuer toujours lisolo kati ya mboka Congo ba betarango toujours na ba congolais alors ndeko ben biso at komodani mama mafeli na kinga tsani na kinga kati na chango ala kinga ok pour la luka rappel la kinga kati merci beaucoup tokei papa nyonso bino boso sala wana nyonso nzongoni eko eloko te bino boso bomande biso boso bima ba peuple peza bokonzi bino boza kosala bamakambo nyonso boso sala bozwi milimo ya bato na kati ya ndako bokangi na bandako ezanga kolia ezanga eloko moko te bato bakufa to bato babika nini maladi yango ya bino ekome nde bozoboma biso na makasi tokufa na nzala na ndako ezala nde bongo eza bongo te soki bongo botika na bino po abelo eza ya bino te eza ekande ye moko akosa solution mpona. Très bien. Maman Ingale Lisangai. Beaucoup si peuple va pauvre. Après boyisi wa bobi mate malade ezali. Andiko na ngai. Wana boyiki solution to boyiki sumaka. Ba politicien pe va récupérer am. Eko maram na ba. To ba pe ba mbongo ekoti. Iso sa musali. Merci beaucoup. Toujours continuer. Allons de Koben biso at komona. Ah non ça nderi. Bien. Na bengi na Pascal na route moka wi na Ferbois. Lobamo makashi. Nangana loba boye pona problème ya riba restaurant hizi kivuata ke na ubombe ba image ona kisaye tout ça. Boye ba malamu na muka tena basi ba kami integre
batu bata mayele seli lelo ka tete ni kwatana aza jikisa mboko ubia aza tena mboko ngo za nige da buite ya je mchozo zali kome afika kamera ni pesanga ne loko te hata bora ko jikisa sala msala ile tete lelo azo sekala muga ke ba kana muziki aye batelo ni pesa de préparer pour la bango ko tuna na ko benga ko tete na ko na mission na ko benga yo na ko tete na tete ka ni ile tete wana ko tete ba kamera ile ko ya we ba lukeli bango ko kandi te zali mulai ngama tembele banda ile tete wana na mtuna bango kila msida bazali ok merci. Très bien. Voilà peuple Mtazolo Bezanga John Kabambati. Voilà, toujours continuer, les peuples parlent. Nous changeons comme les souverains parlent. Pour le peuple, on a toujours ça l'issue sur Naba ministre, on va se détourner, on va se retrouver dans Katina comme souverain. Voilà, merci, toujours continuer, toujours les solo Katiamboka Congo, Babé Tarango, vraiment toujours na Bakongole, Ndeko John, Nazotuna. Likambo ya Yuma parce que Shadari a lobby nde batika ye. Voilà, est-ce que justice est que Kolanda Likambo ya Yuma te. Voilà, toujours continuer, toujours les solo à Katiamboka Congo, Babé Tarango, toujours na ba Congolais, tout continuer, total ici Minduki Nabiso, côté à Ndeko Blanchard. Voilà, je crois que Ndeko Blanchard, maintenant, il y a une population. Alors, Ndeko Bengiso à Comonen. Bonjour. Abengi la route moka ni la Pascal. Nazoka yo. Na lobi ya webi moka wa doka bola ba deputy wa doko na ba commune kote la ingatenda ko mache. Ko se protéger ndeni ne wa pota to kufa la banzara ba souffrance nyonso. Ezani yango. Donc catholique ka dente ya ba nyonso ba tika ba kokate. Voilà, toujours continuer, toujours les solo Kati Amboka Congo, toujours la Kati période d'état de droit, les bandaki. Voilà, mon Congo va le bonga mon yo. Dossier Caméré, procédure ya rodwa Caméré. Est-ce que ça acharnement, état de droit et bandit, toutes les affaires politiques, malobonga mon. Merci Ndeko John. Très bien. Moni makambo oyo. Namboka na biso uta tobandaki ba élection ya 2018 tobandaki koloba solo ete Kabila na lingomba na ye lelo oyo FCC IDPS UNC bayokanaki pona kosala ete ya liboso babanda ko boto la peuple oyo ezali bokondi na ye koyiba peuple oyo ezali victoire na ye tobandaka yango na moma wana tozali kokoba lelo oyo tomoni makambo ekomi na justice par rapport ya projet topé ya programme na bango ya 100 jours mais toyebisaki population au-delà ya illégitimité oyo bandeko wana bazana yango pamba te bazwaki bokambi na lolenge oyo peuple alingelaki te bazali pe na problème oyo ya compétence bazali na incompétence topé bazali na motema ya kotosa mibeko ya peuple te parce que Ndeko John heureusement maître Carlos azali awa na ngai mobeko li kondi o ya biso epesa ndingisa te na présidence ya république eyeba na kopiloter projet moko ya gouvernance wana ezali mobeko li kondi bato bayembaka état de droit na banza ete esengeli tope esengelaki babanda nde wana omoni procès ceux qui tolingi état de droit ndenge yo tuni motuna wana ete état de droit ebandi ko s'appliquer esengeli to banda nde wana est-ce que le fait que présidence ya république est piloté to et initié qui projet ezali kokota na cadre ya état de droit to ezali kokota na cadre ya violation ya mibeko ya mboka procès pona ngai ya liboso esengeli ko banda nde wana très bien mai de sopada ki tokeka na mbala na Vital Kamerhe tokeki ndeko na ngai na ndeko pona makambo ya Vital Kamerhe na banza ete ndenge otuni motuna par rapport à procédure je crois que procédure ezali normal ndeko Vital Kamerhe azalaki invité na niveau ya parquet ya après à cour d'appel à Matete d'ailleurs professionnel maître Carlos Azali a été na code ya procédure pénale d'ailleurs balobela même pas invitation ils en a pratique ndenge tokuta na kana yango magistrat invité moto tout ça mais code ezolobela convocation bazali ba convoquer ba convoquer pour été oya ko répondre na maye magistrat alinga yo kayo comparaître devant ye ayoki yo peso ki ayoki yo
amoni ete na mayo zali ko bimisa mo ba indice ndenge bazali ko loba le poto ya culpabilité ezali na kati ya mayo zali ko bimisa azali na droit mobeko epesi droit ya ko mettre yo sous babengaka yango mapé sous mandat d'arrêt provisoire pour être akoba na ba enquête pe ndeko Kamere esali ete magistrat a décidé que na mandat d'arrêt provisoire les lois zali na détention parce que mokolo ya lobby ba mekaki ko senga liberté provisoire na epé bazuzi ba décidé te aiba na ko banana ko zala na banza ete procédure ezali respecté ezali normal esengeli to souhaiter biso ban souhaiter justice et ça la mosala na yango kolongola politisation na surtout règlement des comptes na dossier wana. Parce que ndeko John omoni état de droit ndenge na lobby awa tango tozoluka état de droit bandeko bakanisa tete ezalili seki bandeko bayembaka état de droit lokola nzembo bazomona yango lokola bon état de droit ezali lokola nazoleka ndenge ndeko mosusu alanga nzembo alobaka ozoleka matete zoli alipa na nguba na yo kanisi wana état de droit te ndeko John état de droit ezali ndenge na lobby awa est-ce que seni ndenge organisaki maponami ezaki kotosa état de droit. Parce que tu es bien dans mon bec ou la loi électorale, qui était tout ça, il a donné électronique. Tu peux recourir à un fichier électronique pour publier les résultats. Mais ça, là, il faut confirmer une violation d'état de droit. Mon bec, on dit lobby, gouvernement a élaboré un programme et gouvernance en collaboration avec le président de la République. Maintenant, mon président, le lobby était d'urgence, c'est Zali. Programme de 100 jours de Godjon. C'est là tout ce qui est parce que, en tout cas, franchement, 100 jours, les gars, ils voient théâtre. Parce que cause il y a qui théâtre, on a moni les loyaux, les Vital Kamere a interpellé. Ce qui les lois bimi innocent. Barokanga muyibi wapi. Malubonga mno rapidement. Ndeko John, il y a liboso ngana bandi ete sengeli to féliciter na ino peuple na biso. Parce que moni ma immense mazali ko koma na mboka ezola ki sa solo ete peuple na biso bitumba o tozali ko sala elongo na ye. Il y a éveil, il y a conscience, il y a lutte o tozali ko sala ezali ko botambuma. Peuple a commis na maturité o moto akokai ko sakana na yango te. Est-ce que nani akokai kondima ete docteur Mouyembe ayalunga imposer biso vaccin na ye alobi yango na 15h 16h na minuit butu atwaki pongite mokolo wana ye moko aye asali vidéo mosusu te ngana lobaki boete ba comprendre nga mabe a changer pression à peuple bazuzi wana pe lolenge makambo ezoki ezali bobese pression à peuple ezotalisa nini ezotalisa solo ete tango tozali koloba ete baye bazali koloba nzembo ya état de droit babanza te état de droit ezali liseki parce que état de droit ndeko John ezali ata émission na yo esengela ki to banda yango na 10 na 11h juste to bandi na 11h05 minutes to violer mobeko ezali état de droit esengeli tous à la sanctionner très bien yango omoni awa eloko biso to ko souhaiter ezali bandeko tolongola bitumba ndenge tomona bandeko ya UNC basali déclaration politique tomoni na bandeko ya IDPS bazali koleona Kamere sengeli te Kamere azali moto oyo azali na mabena ye azali na malamu na ye kasi esengeli te acharnement moko ezala likolo ya moto na ye parce que soki tolobi tokende kaka na makambo ya 100 jours na banza ete esengeli to bandana na mobeko mama na mibeko ezali constitution oyo ezalaki violer na présidence ya république oyo initiaki projet oyo Kamere a coordonné donc moni solo ete banga poso état de deux côtés même muzitu par ndeko John na ebiso na tapage toi ça ndeko John merci beaucoup na ebiso na très bien merci des droits à ta papa oyo azali kokengela meuble na bino ya kitoko awa très bien merci beaucoup na mbonga ya mosao kuti azolia na malewa merci beaucoup bonjour ndeko John bekapeli nanu likambu ya Edi Kapenda voilà rapidement mon a Congo Carlos Mopili je crois que likambu ya Vital Kamere toyoki na goma tombe bazo tumba ba pine ba bloebe est-ce que tokoloba que non population na biso à comprendre na nos réalité te to ezali que non population so revendiquer leader na ye au départ comme des cas ba chef de l'état
babiloko nyonso to esalami o gratuité ya enseignement eza mayele na ye o population kobeta 3 mois akofuta courant na mai te eza mayele na ye parce que toyebaki tame aza économiste pembe na chef de l'état akoyede ye mpe na mwa mayele mwa moke. Est-ce que réclamation wana eza parce que leader na bango nde asali keno lelo so récite eza ata ya 2% euti epa na ye tokei ndeko John na oki surprendre tokei. Ce n'est pas d'abord na Goma mais na Bukavu. À Bukavu. Na Bukavu, merci. Il y a 2 mois, il y a des manifestations régulières pour réclamer justice pour la non-réalisation du programme à 100 jours. Ok, na territoire ya Shabunda, batika komona ata débit, ata coupe boy, itika kosala matin na programme à 100 jours. Kuna population asalaki nini azui banzete bamabanga atina aérodrome nyonso alobi lokola bino bolingi teke territoire ya Shabunda c'est le territoire le plus riche d'Afrique. Or kuna eza nano likolo ya mabele soki mbula ezobeta bakangaka bana na bandako parce que omoni mai oyo ya ruissellement bana soki bazwi kaka zeli wana baningisi bazana or kuna babala na oro basomba kana oro ezana nuna likolo ya mabele ezana ya kulukala musika te pendant que biso to sambelela Mexico oro wana voilà. Mayo ba elila ba lwindi ka ba konza Kinshasa batinda ba drag ezwaka balengo na ba chinois na ba indo pakistanais ne bazoyiba balengo ya ba oro ezana ba milliards de dollars ezokende libanda population azotikala pauvre. Les populations alobaki to bloquer l'aéroport pour bino ceux qui l'aéroport ko avion ko kitate il faut banzela basale la biso tozana besoin banzela sale ma biso esale la biso mais banzela etika ko sale maté alors qu'ils allaient bien à carte ya programme à 100 jours pour te dire que elles ont la même Sud Kivu oyo zamboka ya Vital Kamerhe ya mwasi ya président bazui eloko moko te depuis gouvernance ya chef de l'État. Alors que tu as Sud Kivu, tu as Kivu, tu as espace ne Congo, profita kana lokola mwana na bango Olivier Lembe, tango Joseph Kabila Zubokozi. Première œuvre, balabala goudronné, la meilleure route goudronnée. Eza ya biso tana matadje, etika jamais kobeba. Asiali susu route mususu bandulu. Babi mbongo nyonso zota bakasai wapi ebongisaka ba ville banzelo ya Kinshasa we pour espace neko les gens koyeke Kabila salela kayango po ba beau frère na les gens aussi de Kivu koyeke lokola Fachi aza beau frère na bango akobongisela bango tant ba moni programme à 100 jours ils étaient très contents mais ba boni eloko moko zo salima pour dire quoi cette histoire on ne peut pas faire de tribalisme parce que batu nyonso ba souffrir na makambo yo ya 100 jours. Même na mboka ya chef de l'État lui-même, gouverneur ya Kasai oriental azali na kati ya mutu na société civile. Mbongo pe elia makikuna. Est-ce que ma manifestation voilà. Est la pression de la justice non, maintenant j'entre maintenant. Pourquoi il y a eu de manifestations ou certains, pourquoi d'autres parlent de autre chose? Nous sommes des professionnels des droits. Non seulement tous avons avocats, mais tous avons défenseurs à droit de l'homme. Il y a eu depuis longtemps mauvaise campagne ici, dans Mboka na biso. Sous Joseph Kabila, Bakangi Diomi Nongala, na kati ya ndako na eza en chantier. Matela tala bulangeti ya kitoko. Na défi mineur, ya pembe ya kitoko. Balobi o arrestation politique. OK? Et Fachi alobaki ndenge wana Fachi alobi abimisi Diomi Nongala po ezaki prisonnier politique. Ministre de justice ta moment balobi ngai yo meka osala na ndenge na yo. Dossier Katumbi, c'était un dossier à droit commun. Les gens ont dit non, le col a politicien et politique et des nations. Donc na Congo jusqu'à la preuve du contraire, ceux qui bakangi un politicien azana combo. Les gens parce que tozana culture wana te ya komona bakanga ka ba politicien, to lobika kake eza dossier politique. Mais pour na oya Vital Kamerhe, est-ce qu'il y a solo baola ndele ko na muipi? Moi l'expérience on a nango. Congolais yoka bien.
soki oyoki ndenge maître Blanchard akoti na politique alongwe na société civile oh bakangi maître Blanchard mpona mbongo mpona basi kowangana te po soki moto akoti na politique nakuyeba te soki bakotaka basiance occulte na Congo na biso oyo kimoyibi lokoso ya mbongo lokoso ya basi emataka politicien congolais en tout cas à 98,9%. Alors, est-ce que Vital Kamerhe a joué un rôle fusible? Au moins fusible à sauter. Fusible à ndako. Fusible, tant que l'électricien ingénieur a monté, alors ce qui circuit au lieu de ça, installation fusible ndézu. Est-ce que Kamerhe a joué un rôle? Les gens aussi se posent la question. Au moins, roulage à Congo, à Kangaka colonel, mauvais stationnement. État de droit, roulage à Congo. Oh, ceux qui a monika comme laisser passer. Ou bien, Azolenga. Mais les longs, si vous roulage à Kanga, non. Ce qui est rigolo. C'est ça avec notre justice. Tout le monde a parti à Kawana. Héritier Watanabe. A bureau bibi internet et na moi si moko ba publier bureau ya Butakala et ça ika téléphone au présidence héritier abimi passer Moïse Mbe na affaire Liliane affaire la viol au sous Kabila ezaki même général aux Oleg téléphone au présidence et l'équipe si koyo le directeur de cabinet yemoko alobi je ne suis pas un directeur de cabinet n'importe qui. Je suis partenaire, coach, vice-président de la République. Et puis là, on l'appelle la justice yango, même parquet yango est indépendant sur les plans psychologiques. Depuis que je suis avocat, plus de 15 ans, ceux qui parquet et zo benga mutu, oyo bazo soupçonné pour l'infraction, est-il dans la convocation? Je parle est-il dans un mandat de comparution. Il y a parquet bandakana mandat de comparution. Mais il y a des Vital Kamerhe batin de invitation. Invitation batin de la candidate témoin. Au moins par exemple bazala besoin d'un médecin pour éclaircir. On va l'inviter. Ce qu'on parle là, ce qu'on dit, c'est-à-dire et quand il nakati. Non, je veux très bien. On peut tout dire, mais il y a une chose sur le plan pédagogique. Ici, faut-il parler comme un juriste? Faut-il parler comme un pédagogue de la nation? Mais je préfère parler comme pédagogue de la nation. Je ne vais pas me contredire. Mouzé Laurent Désiré Kabila. Oyo-ti lelo tolingaka assez quoi? Soki lelo Joseph Kabila a kokaki ko changer constitution, c'est parce que Joseph Kabila n'a pas fait ce que Fachi fait aujourd'hui. Kokanga ba mibio bazalaki pembeni na. Ce qui fait que, quel que soit la connotation politicienne, que Vital Kamerhe en 2023 tout écarté. Mais une chose va rester. Mais ça reste une chose sur le plan pédagogique. Pour dire quoi? Très bien. Fachi Azamouti a sacrifié. Ce qui est lié à l'objet à sacrifier. Ça reste quand même quelque chose d'important. Et pourquoi Kamerhe ne démissionne pas rapidement? Non. Et pourquoi on ne le révoque pas? C'est aussi ça. Donc, ça, ce n'est pas une chose très importante. Pourquoi démissionner? Parce que même Mamikanda n'est pas partir à parquet. Selon statut, dans l'empêchement, il y a eu une scène. Il ne peut plus diriger une médiation. Il ne peut plus diriger. Il est frappé par l'empêchement. Lorsque nous avons la détention préventive comme le cas d'aujourd'hui. Très bien. Donc, pour les lots des années, Ezalaboye, les lots qui sont magistrats congolais, qui saisir cette occasion pour dire que les lots sont aux abattus. Parce que les lots magistrats congolais sont qui à l'équipe même dans la boutique, c'est honneur. Parce que depuis longtemps, les magistrats congolais, il faut vivre quand le salaire est à misère. Parce que ça a honte. Parce qu'un magistrat, ceux qui a yoki des solo même dans la télévision, même dans le journal, il faut déjà ouvrir enquête. Et aussi, tout le monde peut que justice, il faut
azala recycler. Très bien. Parce qu'en matière de corruption et détournement, merci il y a ce qu'on appelle la loi, c'est très important. Au CD même minute là. Il y a ce qu'on appelle la loi sur le blanchiment des capitaux. Et l'ini kolobani John, ceux qui ont moni mutu abimi la komi na mbongo ebele. Boko landelaye. Et ce n'est pas à vous d'apporter le preuve. Il faut apporter ma preuve. Au moins, au cadre de PC na badjip. Au moins, au cadre de César badjip. Conseiller à président comme na badjip. Un ministre au comme Otonganda ko ya 6 étages. Ba calculer que salaire na ekoki ko koma beaucoup niveau wana te. Parquet a ko inviter yo. Papa, la qui s'habille sur Bongo Ozui et Zawab, c'est ce qu'on appelle le blanchissement des capitaux. Donc, Bongo à Moïbi, Ozo utilisé à mon investissement. Voilà, rapidement, mon Congo Blanchard, est-ce que les autres Koloba, pour population a trouvé quelque chose, gain de cause là, faut pas luka mouton ou ta soki wa pito banjelu ba gérer parce que pas la bino ba politicien boza bolingi mbongo moyibi o kakake moyibi basi bolingi pena basi o kaka basi bana wa mike wa nozo ka o nanyo akomi ko ganya na ba roulage yo yebi soki ngana zana nani ba roulage ba mona makamna bana mike bazota mona ba TX pas politicien o ya kati ya mboka na biso to biteza koluka to za nini bo prétara serment bolobaka ba homme du peuple bolobaka ndenge nyonso metant beaucoup de pouvoir aux arasu ba homme du peuple te dans la caméra rassurer biso que cette fois-ci ba politicien beaucoup banga population tout qui ndeko John maïman sauti koloba awa ozali nandeko maître Carlos sauti koloba bozali na raison. Mais le vrai problème est au-delà de la politicien, au-delà de la problème est un problème sociétal. Parce que dans le Congo, le long de John Sogi comme ministre, oui, mon toit aller soir retourne madame non anda de John, mais au moins il faut le bito tonga le pango. A bon sani que salaire yo et vous permettre de gagner un mot tonga le pango. Mais yo n'engagez ni le biso va longo le to suka api. To comme ba chômeur. Eh. Au Akende Dubaï, au Tonga immeuble, au Soba Jiba Mine, ba petit non à venir, vraiment pas, souvent peut se demander, il faut beaucoup à moi partir. C'est ça le problème. Donc, ils allaient au-delà des politiciens. Ce qu'on t'a dit, Basi, mais tout le monde a un professeur à l'université, Bananabiso, Balekinabiso, les lots, Bakoma Robenga Blo, PST, point sexuellement transmissible. Tout le monde a un go et pas pasteur. Tout le monde a un go partout de John. Donc, les lots au peuple congolais. Et c'est qu'il faut comprendre que la société n'a pas de problème. Alors, pour réparer le problème dans la société n'a pas et c'est qu'il na bamangomba na biso société civile ba parti politique ba église biso tout au prendre conscience il y a le fait que mboka na biso zo kende malamu te tout s'arrêter pour étoyer bana ko réparer na moni bazo betela ngonga moyen tout silisate et sengeli pasteur Mutombo abaki la biso moi minute d'émission de John pasteur zo senga à 30 minutes d'émission peuple azo la les na motu ya mingi. Merci beaucoup. Voilà kakade sila lobaka émission na parce que ya les pasteur oyo bala na mater na très bien kakade sila lobaka émission na ngeza baleine baliaka na mukolo moko te na monda monde baliaka baleine na ko bisa bino population pour na faire Vital Kamerhe to affaire ya moto ya zana réputation ya moi likolo na kati ya mboka botanga article 149 oyo za kolobaka noso bakangi mokonzi to mutu moko boye a travailler à place mokonzi azali na lisolo etali kanyaka to corruption yeba kezala la confiscation ba confisquer na ba bien na ye yeba ke nesa zawa na ko la candidat président de la République selon la loi wana zolo bambota article 149. Je crois que l'émission roya na ko expliquer bino nyonso par détail ya makambu oyo eza koleka.